Je voudrais dire que la lecture est la lecture de la victoire au regard du peuple congolais. Nous assumons à accompagner le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour déstabiliser le pays. Vous savez que le Congo aujourd'hui, en titre de reconnaissance, nous n'avons pas de président de la République, là nous devons le connaître. Et pour sauver le Congo contre la Kabylie, nous devons soutenir Félix Tshisekedi pour déstabiliser le Congo, puisqu'on ne peut pas laisser le Congo pareil avec les gens de mauvaises intentions. Donc je crois la vérité c'est dans ce sens-là et que nous soutenons par le combat de la vérité pour déstabiliser le pays. Je crois que vous avez compris, il y a la ligne de conduite. On était dans les élections, on était membre de l'ensemble pour le changement, qui était membre de la MOUCA. Après, aujourd'hui, il n'y a plus des élections, il y a eu des contestations. On a reconnu l'un de nous comme président de la République. C'est la victoire au regard de l'alternance, la victoire du peuple congolais. Malgré toutes ces choses qui sont passées, mais nous prenons la ligne de conduite de ne pas abandonner le pays, de ne pas abandonner le peuple congolais. Nous devons soutenir le président Félix Tshisekedi pour déstabiliser le Congo, pour ne pas permettre aux gens de mauvaise foi, les amis du FCC, pour ne pas toucher à la Constitution, au regard s'ils sont en train de croire que Kabila un jour pourrait retourner au pouvoir avec la victoire du peuple congolais, ce sont des mensonges. Kabila ne retournera pas au pouvoir. Même s'il touchait à la Constitution, au regard de ça, le peuple congolais est libre de se défendre par rapport à ça, puisque le peuple congolais s'est défendu en protégeant la Constitution dans beaucoup de choses. C'est ça. Kolimbola ya solo, MLP ezalaki membre na kati ensemble pour le changement, oyo soutenaki candidature commune. Il y a candidat, il y a la MOUCA, otoyebaki biso nyonso. Nakanisi lelo tozali lisusu na processus te. Maponami esi esilaki, ba député babimi, président de la République abimi, malgré ba contestation oyo nyonso ezalaki, tozali lelo na président de la République moko. Baza mibale te. Toza na président de la République moko, lokola toza na président de la République moko. Oazali moko na biso na bitumba o tobundaki alternance esengeli topesa ye maboko pona ko déstabiliser mboka. Na lobi bien esengeli topesa ye maboko pona ko déstabiliser mboka. Donc esengeli na biso na peuple congolais mobimba to soutenir ndeko Félix pona ko déstabiliser mboka. Malgré bandeko ya FCC na motema likundu na bango ya kosala o basala ki ya mabeto ebaki o ba rafler majorité na bango na ba députés provinciaux na nationaux na national pe na ba sénateur kasi ba kozala likolo ya constitution te pour peuple congolais azali na lisu likolo ya lisu peuple congolais akotika te que ba toucher na constitution na ye et pe na kolimbola ndeko Kabila kotikala kozonga lisusu na pouvoir te ndeko Kabila atikali sénateur ya vie ya libela. Oyebi constitution na biso eza na mode ya ba américain. Donc ndeko Kabila atikali sénateur ya vie. Soki bandeko bakanisi ya bango kuna na o basali ya mabe o basali peuple ya mabe. Lokola peuple congolais a sanctionnaki Kabila. Kabila azalaki na posa ya kotika te, a préparaki ndeko na ye Shadari. Mais atali pression ya peuple congolais so na meki kosala likambo e kozala pasi pona ngai et que communauté internationale pe ezalaki kotala na kati na yango nde Kabila asedaki peuple congolais alongaki na oyo alternance yango esengeli lokola tozali ba congolais lokola ezali moko na biso oyo abundi pe bitumba oyo aleka na ba gaz lacrymogène azwa yango nga esengeli pe na pema mwa moke na ba gaz lacrymogène na lobi to pema mwa moke esengeli pe to pema état de droit lokola ekobe na nzela ekota penda na niveau ya solo na biloko nyonso po ete tobosana te biso toali na bitumba ya papa Etienne Tshisekedi eloko na lati na mutu na ngeza ekolakisa bitumba ya papa Etienne Tshisekedi soko ozi bandeko na biso nyonso ozi ndeko Failu mwana ya papa Etienne Tshisekedi
ozwi ndeko Frank Diongo mwana papa Etienne Tshisekedi ozwi ndeko Félix mwana ya papa Etienne Tshisekedi nana yebi yango te yango esengeli na biso to soutenir président de la République ndeko Félix Antoine Tshilombo po ete toyeba ko déstabiliser mboka état de droit bosolo peuple congolais a se retrouver na lolenge ya malamu. Eloko nini mutuna suka eloko nini population congolaise ba kozela na MLP to na Frank Diongo. Eloko ya kozela na MLP ya mutuya ezali que peuple congolais il faut azala na sima ya président de la République pona ko sauver mboka pona ko déstabiliser mboka bitumba nde yango wana bitumba ya solo siko ebandi ya uti koloba yango bitumba ya solo ya ko sauver nation ya ko sauver nation po tomoni toyebi ete ya solo mbilinga ezali mais esengeli na biso MLP tozali na tango ya kobundisa ndeko Félix te ata moke tozali na tango ya kobundisa ete po azali ndeko ya biso azali ndeko na biso mwana ya kati ya ndako esengeli na biso to accompagner to soutenir ye nde bitumba na biso ezali ya ko déstabiliser mboka Congo na kanisi yango wana nde ezali bitumba oyo peuple congolais esengeli alonga yango état de droit papa Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Merci beaucoup. Merci mon amour.